ba makakang ba kola ndenge bomona ka boye. Hein? Promotion. Ning. Kola. Ils ont la promotion. Kola oui. Bateau là oui. Non, bateau batalo pour passer ma kola faut ba ya. Oui, faut ba ya. Ils ont la promotion. Donner na ye na tali na bité. Kude ezawa. En tout cas boya boza jamais. Naza kude. Tati? Hein? Tati? Aza nini? Ana kude? Ya nini? Ya bilamba. Ya masolo en fait. Donc koti boye ba bilambo yo moni c'est que oui. En tout cas à certains baloba na portugais do aniati. Kota mapena ba boutique ni soupe ya Lwanda moni yango ti na koza pe kanga moko. Ba bilambo lati na boutique nso ya Lwanda ezate. Ezate. Po biloko na ngeza ya bana. Te biloko na ngeza ya bango te. Ya bana wana. Bana wana. Nyo choisa bien. Ça qui est bien, bilamba est bien, chaussures donc même ma perruque est bien dans biloko surtout c'est magnifique. Dans la sepeli comment na katinenga fandisi masolo donc ça va. C'est d'abord d'ailleurs coup d'œil qu'on a la moniga qualité parce que la biso so qualité exacte et c'est la qualité donc toujours. Donc qualité chaîne. Donc qualité chaîne. Donc voilà en tout cas Kati ba félicitations que liboso donc voilà. En tout cas boya boza décité côté basaki kano côté kabelo kuti kolobate bilamba bakano eza awa ya ndenge jeté donc boya boza décité et pas ya Kati Tumbala baronne fongwa mate ego fongwa mate nini azwaki yango espace wana ezaka bungo efongwa mate balezondi wana ekomaki bandoko kanoko fongola ngo te bandoko kofongola te c'est pas parce que batunde balingaki efongwama esaki na tana yango esengelaki efongwama yango ekoki. Estamos localizados na Rua 12, ao lado da Monique. Se tu chegares, é só ligar para o 946 99 38 90. Nós vamos te atender com muito amor e carinho. O que tu precisares, fato, pasta, sapatos, vestidos, bubu, tudo nós temos, roupas de marca. E a minha mãe já disse. La qualité. E açúcar. Ela mba bien ça. Donc so moni sali mawazi a côté a c'est masolo. C'est que masolo. Nyonso ezali. Dessine. Bas. Ozo mona te. Basaki ya kitoko. Nyonso ya kitoko ezali. Ba perruque. Toza pe na ba super pour na ba maman. Liboutin fille à sango fola ozana biloko abo. Na yika na moni na sepeli biloko kitoko bilamba kitoko basaki ya bien mais na préféré na zona nga opo na Saint-Valentin. Sala nga kawa. Non, ai biloko bien ça. Canon. Merci beaucoup, mes fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Et on a l'émission on est sur www.ideologie.tv. David Wemme, Masolo, Yabalabala, comme Dab, Sarabino, toutes les choses qui se passent chez Angola. Et c'est David Wemme, la Sarabino, Nabet, Rabio, Masolo, Nengenini. Et c'est pas ça qu'a vraiment Namoa, David Wemme, le long, a se déplacé. Naza boutique na Kombo ya KLB Style. Donc, boutique ya Kati Tumbala baronne. Donc, awani la meza. Batabali gablo bazalara, batabama gablo bazalara. Mais, on parle de boutique d'habillement. Donc, ezara moko o David Mbayebi KLB Style. Et pas ya Kati Tumbala baronne. Donc, eza juste la marque. Na roua dose. Donc, premier ya Monique. Bah, numéro ezana tout le temps est ouverte. Donc, s'occuper. Vous prenez la main à niveau à TikTok, vous prenez la main à niveau à réseaux sociaux. Après, vous savez, on peut entrer à domicile. Je voulais savoir si vous savez, vous accompagner déroulement, il y a ouverture, il y a KLB Style boutique, il y a Kati
Tumbala Baronne. Donc, on se retrouve jusqu'après. Bonne nuit et bonsoir. Nous avons surtout baza awa. To pesi bilongo te. To yambi bino na kombo na Yesu Masia. To sangani awa. Za pona ndeko na biso ya mwasi. O aza leki, o aza yaya, aza tia. Ya batu oyo baza awa. Lelo eza mokolo ya ouverture ya boutique na ye. Lelo to sangani awa. Pona opesa moninga esengo. On pesa kimia ndete yo kofungola boutique oyo yango nde to remercier moto nyonso tu aza topesi ye merci na kombo na Yesu Masia. Amen. Komba boutique na biso eza KLB Stidon Kati Tumbala Baronne Stidon ma nyonso tu eza o posa perrique wana posa sac ensemble donc nyonso tu oyo ezalanga la page donc toza nango vraiment donc boya ebele okuta mamba bien okuta biloko ya kitoko oyo bozala décité donc oyo tokokai koluba yango wana. Merci beaucoup za awa en tout cas merci eloko wana tozelaki mpe donc ngongango mpe ekoki en tout cas bon toteka su na ndako te na bato nyonso bayebelinga na ndako référence ekomi awa toa na roi dose ya balabala Monique place wa bungu ezaki te bokomaka na balabala Monique na référence bon moi déjà likolo pendant moi munene eza wana KLB boutique style donc toza wana vraiment toya tosomba biloko bien ezali bozala décider la qualité c'est la différence na ese meki biloko na ngeza ya bana donc on est là tozo fungola et comme ngonga ngo vraiment ya kofungola merci vraiment na bapolo na bino na sepeli vraiment et surtout merci beaucoup na José Mboyo na bapolo na ye apoyanga trop pona koma bona zishitaki eloko malobi témoin ya mère to ki liboso. Merci beaucoup en tout cas dans ce pays, la présence de merci. Seja bem-vindo, pode entrar. Félicitations, ma chérie. Merci beaucoup.
Ici, c'est la qualité. Ici, chez nous, c'est la qualité. La qualité, c'est la différence. Ici, je suis toute à Givenchy. Givenchy n'est pas ailleurs. Là, on a réussi à banane. Il va pas à Chanel. Chic n'a pas Givenchy. Tricot n'a pas Givenchy. Dans ce niveau, c'est la monnaie dans la GKLB style beauty. Ici, chez nous, on va dire la table. Là, on a et surtout beaucoup ça avec les banane. Ça c'est la baronne. Maman la baronne. C'est que le phénomène par. Ah, dia que conhece, né? Mas só aquele pouco. Não, vem na frente, vem o quê? Na frente. Le 1er janvier 2024, qui nous est le 31 décembre. La presença de la política mais grande, sabe de todos. A presença.
Salima wazi bakoti maramoyo donc baye ko somba bilamba chez Kati Tumba tout ça expression na bango na isabiso ba qualité ya bilamba nini o bango ba moni awa. Salima Bonne été. Ça va? Ça va bien papa. Présence yo na ouverture ya boutique ya Kati Tumba la Baronne et yo pe étant que moi si amoka oyo okoti oye ko somba lamba. Omoni on nini? Donc balobi awa c'est qualité. Hein? C'est qualité chez Kati Tumba la Baronne donc nyonso eza. Ada na qualité. Yasuka. Et lamba bien ça. Donc so moni Salima wazi a côté c'est ma solo. C'est que ma solo. Ah yeah. Nyonso ezali. Dessine. Bas. Ozo monate. Basaki ya kitoko. Nyonso ya kitoko ezali. Ba perruque. Toza pe na ba super pona ba mama. Ba mama ototika na Congo to bosana na bango te ba super pesa. Donc nyonso ezali vraiment. Yango toza c'est pas une boutique. Makasi. Omoni que ça na qualité. Qualité ya sou. Bilamba bien ça. Et ya makasi. Le bani on va Kati Tumba. Donc bon Kati Tumba ma copine na pesi yo ba encouragement ebele talaka biso. So toza nsima no seke makambo eza. Donc mingi ya olobeza te oyo alingi aya akomona. Yeah, c'est un peu ça. Tout le monde peut maman awa azopona ba sac, azopona ba papa, tout ça ba expression na eux, ba qualité est-ce que a venant qualité ça mana bonne été. Ça va? Oui, ça va bien. Comment nani? Pamela Mwaka. Pamela Mwaka présence na yo na boutique ya Kati Tumba, tout le monde ozopona biloko. Est-ce que awa pona qualité ça? Papa mo ozomona minga olobeleza te. Babili boutin. Fille ya sango fula ozana biloko abo. Na yika na moni na sepeli biloko kitoko, bilamba kitoko, basaki ya bien mais na préféré na zwana nga opona Saint-Valentin. Sala nga ka wawo. Donc a biloko bien ça. Kanu. Na pese ka ba encouragement. Nzamba tombolelo ko ekende liboso. Amona na musalo. Mana bonne été. Oui, bonne été. Bonne santé. Santé kitoko. Soko se présenter na bana so watala yo. Naza mamu bon naza copine ya Kati Tumba la Baronne na latelaka awa. Hein? Na latelaka pa Kati Tumba la Baronne ba makambo eza. Yo no zabwe. Kitoko na lataka No lati boy. Awa kaka. Kati Tumba lati ko déjà. Alatanga ba Givenchy eza ba makambo nyonso eza nyonso chez encouragement makasi pona ye avancer akende liboso c'est ça. Mana bonne été. Bonne été. Bonne santé. Bien kitoko ka ningo mona. Comment na ba tuto ba na yo? Na negi la pulga mai grande todas que tentaram ser mãe. Hein? Negi la pulga mai grande. Dona batu nyonso baleka kozaba mai grande bakoka te donc ngani na kokango. Alinga bala bon, na invité au balabala. Présence yo na ouverture ya boutique ya Kati Tumba selon yo au monde on En tout cas, esalinga bien nde na loba des fois toujours ba biso moninga zui sepela. Donc naza au sepela makasi, donc rien à dire quand ndenge ye moko loba ke naza idole na ye. Donné na ye na tali na bité kude ezawa. En tout cas boya boza jamais naza kude. Kati? Hein? Kati? Aza nini? Ana kude? Ya nini? Ya bilamba? Ya masolo en fait. Donc ndeko koti boye ba bilambo yo moni o sese ka oui. En tout cas à certains baloba na portugais donc aniati. Voilà. Donc na sepeli makasi ba félicitations na ye to lingi boye donc bo comprendre na zamuta lingale na zamu yombe lingala mo passe. Donc to linga boye so ba bi muta pesi un pas il faut ko sepela. Ba bi sepela na lipambole moninga tango ya yo ya ko egoya
mpe baosepela nango donc nasepeli komona kati ndenge afandisi masolo donc ça va se naoboka deya kude kuna namoni kaka qualité parce que na biso so qualité eza te babi c'est la qualité donc toujours donc qualité chaîne donc qualité chaîne donc voilà en tout cas kati bafélicitation ke liboso donc voilà oui eza bien aza na baidole yanga mpenza nalingaka bilamba qualité mapapa qualité basaki ya qualité ka nde bomona yo sombi oui oyo nga nasombi mpona Saint Valentin bocomprendre ngai naza congolais mpona Saint Valentin baobi donc père aosentir bwakele père mara bilamba mpe ya qualité tanto oloba ya qualité seke eza qualité kande bomonia bandakala kati tumba alaitaka yo oui alaitanga ndesi nini oyataka pa kati tumba bamakakao oyo bafi ebele batunaka nga mpo naza na so na poste bafoto na nga batunaka nga jitelelela mbo osombi yango wapi naisa bango nasombi epa kopii na nga moboye avanda na marti mai nafongola ye butiki ta banda koteka na ndako siko oyo balingaka ndenge nalataka boya butiki na biso enawase oui bamakakao bakola ndenge bomona kaka boye eza na promotion kola oyo oui bateka ngo oui donc bato batalo po basomba kola fo baya oui fo baya eza na promotion kati tuma mtoteka oui kati tuma mtoteka nango Chine biloko ya Chine ka nde bomoni yango boye aye makaka nango pesa kola oyo oui liloba ni ngolo bapona kati tuma nazangi maloba me na poso otangisa ma ya misu na ndenge mabe te me na ndenge ya alegria na lingala babenga yango na esengo napesa bafélicitation ebele nzambe abandi na yo asukisa na yo na ndenge obandi na oyo abakiselo na oyo ezangaki. Maman Louise, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne santé. Santé bien. Présence na yo na ouverture ya boutique ya Kati Tumba tomonyo pe awa oyo kosomba bilamba awa omonyo ngondeni. En tout cas na sepeli makasi. Na sepeli makasi de bino bato bozotala biso en tout cas boya boza desité. Côté basaki kano côté kabelo kutu koloba te. Bilamba bakano eza awa ya ndenge jeté. Donc boya boza desité et pas ya Kati Tumba la baronne. Loka qualité là. Eza makasi eza belé. Aza na kitoko ya qualité ya kitoko makasi. Eza basaki ya bien, basaki ya bakombo, bakabelo ya kitoko, donc kachadu, lizu, anduladu nyonso eza boza desité. Obi? En tout cas, Kati Tumba donc musala asali musala kitoko. En tout cas, na bokeleka ba fleur José Moyo, présence na yo na ouverture ya boutique d'habillement ya Kati Tumba. Selon yo, au monde. Merci pour la parole. Présence na vraiment et salinga bien na sepeli koza vraiment na boutique ya Kati Tumba la baronne. Et salinga bien vraiment pour na kolobate pour bino mo bo mona. Peut-être son na lobby parce qu'il n'a zaye mais bino mo bozo mona nyonso eza vraiment qualité donc ils en eloko oyo epa ya kota duty ça nyonso eza bien eza bonne qualité vraiment nyonso eza bien sac eza bien bilamba eza bien chaussures donc même ba perruque eza bien donc biloko surtout c'est magnifique bon mingi vraiment kana koloba na opesa eka ba courage vraiment makasi abundaka ndela po tozaka na bitumba ngo sa yango donc mawa plein donc toujours fois azalaka awa azalaka nzambe moko ayebi esika tokende donc oyo etikali tobangela ngo te vraiment ya koloba eza mais toloba ebele te premièrement na remercier nzambe mpona eloko nde ekomi boye komona ngo to vivre en a minute oyo c'est vraiment grâce à Dieu ezalaki vraiment mingi na lisolo mais présence nanga na vraiment na honorer premièrement Nzambe et je félicite ma sœur en tout cas toke nango pena ndenge sengelaki toke nango pena ndenge sengelaki
ke ebima ndenge ebimi boye ezalaki na lisolo ebimi boutique ezalaki na lisolo ezalaki na ba point d'interrogation mais maintenant réponse ebimi. Donc selon Taliango façon moniango et ça venait la condition et à boutique d'habillement. Vraiment chic. Eloko nyonso ebana na 1 ekendaka na 2 ekena 3 toyebi ke ya malamu eroya lokola déjà tobandaki nango na lisolo topesi premier pas nayebi ke position eza. Vraiment je l'aime trop hein? Je l'aime trop. Félicitations ma sœur. Vraiment nayebi ke elongo na nzambe veut dire kitoko na kitoko bao batalela nzambe bakosama soni te elobamaki ebele ke tokotala mais loko ezalaki mabongisi ya bato te balobaki ebele bato ka nde balobaka ke efongwama te ekofongwama te azwaki yango espace wana ezalaka bongo efongwama te balezondi wana ekomaki abanda kokofongola te c'est pas parce que bato nde balingaki efongwama ezalaki na temps nango esengelaki efongwama yango ekoki ezalaki na temps bato te parce que lokola bato bazalaki oyo bamonaka te wana les aveugles bayokaka kaka siko bino bomona te topesi siko opposition namona yango bien esengela ezala boye bien ya classique ya classe eza par rapport à quoi? Par rapport à qualité ya biloko tomona basac bacomplet et tout muito sucesso minha mãe prosperidade isso. Sim, é a boutique da minha mãe abriu, viemos festejar. Viemos abrir, viemos fazer uma inauguração básica. E tu gostaste do quê? Gostei das perucas. Boutique, para mim é verdade. Gostei dos cropped e das perucas. Só? Não, muitas outras coisas, fatos, como um vestido que está aqui ao nosso lado. Estamos localizados na rua 12, ao lado da Monique. Se tu chegares, é só ligar para o 946 99 38 90. Nós vamos te atender com muito amor e carinho. O que tu precisares, fato, pasta, sapatos, vestidos, bubu, tudo nós temos, roupas de marca. E a minha mãe já disse. Sabe o que ela disse, tu, David? Disse o quê? Que as coisas dela não são iguais daquelas meninas. É diferente. As coisas dela não são iguais daquelas meninas, é diferente. Diferente. Tu, David, sabe vou te falar o quê? Tava esse vestido que eu usei. Você vai andar na rua, vai ver um boi da gente. Mas pega só no tecido. Meu é diferente. Bon, le bananko bana journal lelo. Na remercie na Nzambe pour na temps oignon sauvament. Na bana kozela. Journée oyo. Na bana kozela ngo makasi journée oyo. Na bana koteka na ndako. Le bana yebisa ba client na nyonso o bana osomba na ndako. Naza su na ndako te. Na komi awa na roi 12 ya mars. Référence na ngeza babala ya Monique. Les places boutique KLB Style Boutique. C'est-à-dire qu'à cette la baronne et toujours teka bilamba, tout teka basak, tout teka suki. Toujours teka bilo wabana mibali pezali. David Wende. Chemise ezali. Ndo lingela penza. Eza. Donc boya vraiment et là on a bien tous là qui tant la yango yo. To fungoli toza déjà lelo dimanche. To fungoli dans le lobby. La porte de ce fungwa mi bino mo bomoni. Na sepel makasi na bandeko balanda ki ngai o to fungoli na bango porte ensemble. Merci vraiment. Baza tellement belé. Zamba pambola ba nyonso ba manifesta ki awa. Merci. Mais souvent ba doit lobaka que na mars ba boutique ça arrive moins belé. Pourquoi yo limpe ka uta boutique na mars? Ya ba boutique eze belé mutu na mutu aza na kude na quoi. Kude. Oui. Katitumba. Oh. La baronne. Au moins te ke na lati kude. Oza kude. Ponde na lati bo na kotambola lwando mobili na papa na kozaka nga moko. Oui. Mais na yebisa. Nini? Kan na lati bo. Tout a divenge. Na koza pe ka nga moko. Kotama pe na ba boutique musu pe ya lwando moni yango ti na koza pe ka nga moko.
Bilamba latina boutique nous loin des athées. Des athées. Pour biloko na ngeza ya bana. Te biloko na ngeza ya bango te. Ya bana wana. Bana wana. Nataka kumula bango. Nani mwana nani? David. Biloko na ngeza ya bana wana te vraiment. Na lo ba déjà que kolata muto te ka bilamba fayi ba kolata. Donc, so de jeux teka bilamba ibi kolata te se ko teka bilamba te. Donc c'est-à-dire que donc ngamongo de fona lata pona présenter bilamba. Ngamo fona lata pona présenter bilamba. Bo batno so Luanda ba ko ikoya ba balingi ba ko participer na ngai to kutana ka to monana to patala biloko na za déjà ouvert. Na suna palete akomi de na ndako na komi de na entreprise na empresa na ngai KLB boutique ya style lisusu likolo nango donc oteka tout et qualité c'est la différence c'est Kati Tumbala Baronne KLB boutique na qualité na qualité po biloko na bande lisusu eza ya bana na te po tokenda na biso nyonso tokendaka kotango siko toza na place mosusu tokotaka na place mosusu bango bakota te eza place mosusu nga mpe na koti ya boya okota neti yango omona sikoyo Davidi nde omona ka Luanda bilamba eza ebele nakoza mpe kami na lati boye mpe moto mosusu akoyebake nga mpe na ye nango mais qualité sikoyo yango nde ezoboma en tout cas sans oublier nangi na lobeloko moko David Wembe nde naza boye merci vraiment na camarade na ngai José Mboyo de Muntu Temple merci vraiment et surtout na ye et après ça na ba courage belé on a fungola pe espace merci vraiment na ye merci na moto après ça na pe courage lelo na koma oyo naza lelo merci vraiment na ba idée na partenaire nanga na pe sembo te place azali ala kombote te ana kombote partenaire nanga partenaire abe a peso mbote il est sur Likabwa il dit comme partenaire le maman oh na lui a partenaire ngapi na peso mbote ya en tout cas merci pena pour ya sali na ba conseil na ye na ba polo na ye donc nzamba pambole penza donc na nyonso et sans oublier né de la poule de ma grande balobi Maria Tumba de Luanda nazaka idole na ye nazaka pena idole na ye na bite idole na neza mwa mwasi donc naza vraiment vrai na ye merci vraiment à tout le monde bazalaki awa Yolande bébé nana bafana balobi bere rouge ya Kati Tumbala Baronne babi zanga kutu te nana beya babi Pierre de Kati Tumbala Baronne donc mama conseil nanga siko na ndenge ya liloba molimo apesi mpe mbote na pasteur na ngai azalaki mpe elongo na ngai en tout cas bana na ngai tout consort na bato nyonso bazalaki baza telema ebele Salima oh parce ebele piace nzambe na ngai Christelle Lopez de Paris sans oublier mon amour je sais que je t'aime beaucoup donc masolo oyo yini mutu fala kata penza place wana bon voyage kaboli biso mobembe eza liwa te Christelle Lopez je te salue 5 étoiles tu sais que je t'aime beaucoup et Fanny de Paris nape bino mbote dans la minute oyo toza awa tofungoli eloko oyo merci beaucoup elamba ebongisi yo to tobongisi elamba ngamu nabongisi elamba ngamu nabongisi elamba ya vraiment tout le monde merci beaucoup na bato baparticipe awa merci vraiment nzambe apambola motu nyonso oyo azalaki nange elongo oyo tofungoli ne champagne elongo nzambe abatela bango ndako na bango yango oyo donc boya vraiment ebele biloko eza na promotion mwa mobimba oyo naoteka na promotion vraiment bokima na bino te bolanda beleza oyo te biloko eza na prix ya bien po moto mosusu akotaka libanda bo boutique yango seke eza na biloko cher non boutique kanga mona alingaka esthétique yango nasali boye mais bokota na bino vraiment bobanga na bino te
nasala yango boye mpo nga moko mokonzi ya qualité mokonzi ya esthétique mais nasala décoration te David Wembe ndenge alati boye vraiment tout en divinci donc osepe nango mais David Wembe yo ozocomprendre te ke nga atekaka elamba so nayebi kolata elamba te donc bon merci beaucoup David Wembe merci